qui ça va âge pour année to qui maniliwa qui me colle la grâce OK to nzamba sali yo grâce au komina âge yo komina ngo et puis so o wanga nango au moins que quelque part pe ozo ezani to manquer pe nzambe dima âge na yo donc nzamba zo salo ngolu a commission na âge wana yo mona ngo mabe yo okitisa non non okoluka pe kanda nzambe na vie na OK 55 oui. Ah, même sous babi, maman top 55 Pona abotaka dada na âge nini pour na boti dada na 20 ans. Na bota na 15 ans te, na 12 ans te, na 13 ans te, na boti na 20 ans. Dada nde aboti na ki mineur. Nga boti na boti na ki mineur te, na boti dada à l'âge de 20 ans. Dada nde aboti na mineur pour mona na liboso abota ki na 15 ans. Sala na maternité ya epelate. Moi epena yeba ezatu to kutani ka na musala. Ozo finganga oza conscient ou consciente que biloko na ofinga matop ya nango bongo te na ndoto moko na lotelaka bijou na loti tango na lamuki na butu ngabi na kolota bijou boindeni nga na mona na loto eza humiliation pe na miso abat mutu no so oleka mona o bijou la redo humiliation peza ya mabe disons pasi moko boy na motema na o ya salanga tant que jida atikelanga liketa ne ya jaune na ngotilo na ndako. Pour moi, il y a des gens qui mais on a des gens qui ont misé tant longtemps les jours masa nanga longo liketa na prison apesa nga bilala nango nga nazongi pale abimi libana zo sa chérie na mobile nanga bakela na libanda po mobile na bengani na ndako humiliation peut-être ngoyote pardon bati kana mbala mo boye yesu mbala mutukeo tokena soto ke ilala yango nde mama epela yo lo ba on a TV soki tozana ba problème to comme on a niveau retraité on a privé mon mbeba moko ezoya na se retirer na vente mais na kanda mututé nga mutema na nga yesu mutavandaka na ko bloquer na problème ya mututé ata soki o bloquer mutu nga mo pe ba bloquanga te malade wana ya malamu te vraiment leki na nga mao lokolo oza déjà na présence en Nzambe na yebi ki bible binyoso bato nyonso batalela ke ba oksama sonité na yebi ke Nzamba obundelo bitumba ngo pe olongisa yo ozobunda kati na kolonga bitumbeza ya ye elonga ya biso na yebi pasi ya maladi ya pesele kinanga onga moko pe na leka wana nga neto ya nga balba na ngeza ya ligorodo del nzote komakanga on dirait nina tina mutu bakatanga kovo tina mutu bapota na munoko na donc était bizarre et nzoto mobima na bo mwasi par-ci par-là ozana bapota tina makolo donc leki nanga maona yebi ko zano innocente izana ngo maladie ya maonde nga expliquer nga yepe ekena eka ndenge kenda inanga tina bo mwasi na base ya makolo abi yekuta ibisinga yeba manzaka elongoli na manzaka api mais c'est grave c'est le zolo na pesi na mbote ansi le zolo to uti musika ansa yebinga très bien ayebinga na zaka mutaba sale blague te na linga ije yango te nga botala pe ba age abatu basali je wana ko ba ozokene neti par exemple na wenje mobe kaleso yo na osombela mama top 5 yoyo opi oza conseil que ça yango eza ba 5 yoyo to benga ba million eza lokwa ba kato na biso na akina est-ce que wana o sala nga plaisir ou bien o tuka ngai est-ce que yo mo landa kyango to ngai moko asengai pardon donc la vie continue. Mama, if love is crazy, love is for me. José Baila. Na jo sora kana bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo ko mate. Bazana mbokani. Bazana France, mususa zana Belgique. E ko makate. Oh, mais bazali kuyiba. Na rembi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata nanga JB Service merci ta biloko na ngai obengene bana batinda
baila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai nayemisaki yo jibe service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes balimero ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soko tali kaka bui mbala moko jibe service epai ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya braza tala baza continua ziba service ezalakuna ezali soki baleke angolais nali te nanga angolais zibe service etat eza musimo Bonjour très chers amis internautes, nous sommes déjà avec Kilo et Congo, Maman Oyazanga Génération, voilà, toujours dans votre chaîne, c'est la promo des 143, meilleur V à vous, meilleur V à toi, Pierrot Mazalana, meilleur V à Maman Nanga, Billy Vumuka Fondation, tous sur ma orphelin, Nabo Sanité, Maman Emilien Mamoté, mais tous peuple la météo, Maman Likelemba, et là je vois directement mon ami privé, qui c'était mon fiti, Papa na Owen et Ruben, et sans oublier Poupon du bon Canada, Mobali, il y a moi aussi, il y a Pembe, et sa famille, Mambote, ma meilleure V, ainsi que mon grand frère que j'aime bien, Jean-Robert Kalala, les savants de la DC, la force qui a monté, il y a maman Nicole, maman la parfaite, à Paris, et je dis comme ça, ma meilleure V encore, on a vu dans la fondation. Et ma mère fondation les salsi en tout cas salsa kabana Congo ne salsa kato je peux la ville qui ça et que ça la biso morte comme disent les Kinois voilà tout petit mot de pas ya maman na biso tu ngaka mingi maman top kilo ya Congo moi ça zanga génération les loko ma génération to koyeba siko pourquoi mi bengaka moi ça zanga génération bonne santé na yo et puis il y a bande connu surtout il y a famille Libota et puis famille Kanakanda voilà. Yves Pan meilleur V. Merci, pareillement maman. Merci pareillement. Maman Topé Sanzambi merci. Asali biso ngolo grâce voyage à Moulaï banda janvier. Ti décembre ça chose facilité. Et bien pe babela le roi biso me ba koufi. Et bien pe bazala le roi biso me batika biso. Alors tout ça spécialité tout l'équipe bango na elo côté c'est une grâce. Yango tolobina nzambe merci pour na tongo lelo lisusu amen a kutanisi biso pi atikeli biso pe manabomo voilà en tout cas sans plus tarder fona banana na bambote na nga ba meilleur venanga na Maria l'a dit taka vraiment mo grosso monena ba kabelo na minute azana Turquie donc mo grosso monena ba kabelo na pesi o bambote donc babi mo grosso ba kabelo na RDC na Angola ezande Maria l'a dit teka voilà na pesi ba salama na kati ya Turquie na pesi susu mbote na nga na Gaulois ya makila balobi ba Gaulois na moni bongo mfumu la di babi mokonzi monene na Alost na pesi mbote na Maria Arabie Saoudite mwasi ya mondele maman sociale pourquoi pas meilleur venanga na Juliana Thomas balobi États-Unis koyate maman sociale moi sur alia kana batu Juliana Thomas na pesi mbote na Jos Mata ma fille à moi mwana muke me ayeba ko reconnaître ba kolope ba maman Jos Mata na pesi mbote na États-Unis lisusu kaka na moni bongo ye moko balobi le baron Safari ba joyeux anniversaire pardon ba joyeux Noël à toi ba meilleur V à toi le baron Safari na kena Canada na moni bongo Jonathan Ngana na pesi yo pe ba meilleur V na yo na bosanité balobi Emma me ya fondation Lisa Lisi Emma me
emame osunga biso na matonge olongola hôpital na matonge kenda so wapi ekoma sans suite et abaka soma matériel makasi emame ya fondation lisalisi esungi donc non esungi babiso nyonso tokota ba hôpital na emame ya dada bota wana mwana na ya mibale donc esungi mwana nanga lipasa nanga moko ba opérer wana donc emame ya fondation lisalisi nzamba pambola o papa na biso falo ya postuler to voter na biso yo vraiment c'est ça na bien Dieu fait grâce OK tolali tolamuki angolu na e merci Bella bon séjour na Bella bon séjour na mboka Obama ake na mboka Obama ake kopé malobi a travailler mingi eloko ne eloko zanga na ngonga nango te repos pesengaka ake repos na e to tombeli kaka repos elamu na mboka Obama vous fêtez bien hein na ndeni kasi loba mi bongo ti maman ki libanda est-ce que bonne année vous voulez bien pour ils auront lo soma soso va partager les bino voilà ndeko moko ya comédienne mtalobi tout temps comme oui to fêter bien to fêter na biso bien ndeko nanga to fêter na biso bien par la grâce ba vie na biso za maboko Bella te ba vie na biso za maboko nzambe donc to kena retourner na Bellevue TV et à musala que au tourner au tiki mayele nao à récompenser au pe na mbongo na yo to travailler en collaboration bongo donc to fêter bien dans le nom de Jésus. Amen, ça c'est bien. Alors 2023 si lelo maman t'a pas ça la bilan to kolo ba négatif ou positif question to tout na bato presque nous to yamba donc c'est une question isa positif. Est-ce que to kolo ba positif pour nos envie non, dans le sens que par rapport à projet, positif, positif. Dans envie, il y a un j'ai fait mon boulot, je suis à bonne santé, donc nazo vivre nzamba olingana vivre nzamba lobi encore de l'espoir pour ceux qui vivent, donc makamama lamu et pas nzambe pour na vie na ngai zanano, donc so na kufi nde na lobe comme négatif, mais le quoi naza envie dans le but qui est positif. Maintenant, cette année, ma projet nous avons en 2023, ou peut-être se réaliser au Canada, ça la beau top chaîne na yope, ils ont pendant la mois ma caméra na goya la mois na moi. Il y a un projet pour nous. Comme disent les Quinois, vibration. Il y a un projet pour nous année. Elle est projetée. Elle est projet pour nous année. Bon, ba makamnanga nazalaki nango besoin pour na année oyo. Misusu c'est bon, misusu nde se réaliser te. Bon lokola misusu pesa déjà parcours. Peut-être na début janvier. Tokoye bango, je crois tokota to lanzambe longo. OK. Alors 2024, ba projet za nini? On a yo moko 2024 ba projet za yanga mais ko funa nanzela pe volonté nzambe. OK. na komizu la décision te parce que souffle naza nango eza yanga te donc nzambe mutu atikela yanga na mawa na ye naza na baprojet kolela mpe mawa nzambe ezali ko nanga asala nga ngolo bamakambo yango ekokisima donc nzambe so asali ngolo baprojet yango se réalise. Voilà. Alors, mon cher Zanga Génération, c'est une question au peu de mais deux hommes qui sont pour Mikolo, c'est un fléau, et comment ça la kebande koba, ba mitou na ba question belé, maman tant pas comment âge ni n'yango mi benga à Zanga Génération. Côté où bande comme ça qui dit âge, je me suis pas maté si, mais sous ba zoni na bango bana mikele vite. Moi ça ça qui ça ba âge pour ani. To ki maniliwa. To ki maki mukolo. Qui mukolo ya grâce. OK. Oui. Kokoma mukolo eza grâce nzamba lobi na biso to kokufa na 120 ans. Tant to okola, c'est une grâce. OK. Na oka passe na oka mawa mona bébé nouveau né akufi. Asali lisumu te eloko te mais akufi. Mais yo nzamba sali yo grâce okomi na âge yo okomi nango et puis so owanga nango. Comment te que quelque part pe ozo ezani to manquer pe nzambe. O manquer nzambe dima âge na yo donc nzamba azo sala ngolu akomiso na âge wana yo mona ngo mabe yo okitisa. Non okoluka pe kanda nzambe na vie na. Ah bon? Oui. Bon? Oui, okoluka pe kanda nzambe. Pourquoi nzamba olingo koma na âge yo? Nzamba za na besoin lokola akana kile msoko kutsa 70 ans. Yo kokisi 70 ans pona yo lingi 70 ans tozo kitako za na 50 ans. Au moins quelque part ozo luka pe kanda nzambe. OK. Donc ki mukolo za kangolu.
nga so lobi mama top a mokolo na lobi amen et à grâce et belé ba komi na ngote Mama top le ajini kasi yo bi obomba raté nga na ok 55 oui ah même chose babi mama top 55 pona abotaka dada na ajini ni pour na boti dada na 20 ans na bota na 15 ans te na 12 ans te na 13 ans te na boti na 20 ans oui si votre sali calcul ça la calcul oui dada lelo c'est quand on a 35 ans oui ok opomba te opomba pourquoi obotami ozalaki bébé okoli dada nde aboti na kiminaire nga aboti na boti na kiminaire te na boti dada à l'âge de 20 ans dada nde aboti na minaire pour mona na liboso abotaki na 15 ans Antonia koksi 20 ans vous comprenez donc nana eloko obomba wana te eloko obomba pe na kati ezata na mokolo voilà et bande comme sous-souper o ba comédienne tout le monde esali moi querelle mo na kati wana et belé ba on dit maté que ba komi ba mikolo et surtout que maman na biso pe la lobby aux génération yo za mokolo na ye ya problème te Teresa boza ba ya na ye problème te mais na ndenge yo yebi est-ce que c'est vrai beaucoup na zala na maternité ya epela te moi epe na yeba ezati tokutani kaka na musala soki naza ya na ye gloire à Dieu na oboya poani peut-être tam susu pe komona nde bozalaka te na oboya te aja mutu ye moko lokola ye a reconnaître que aza leki na nga aza petite sœur problème ya te problème corpulence no te mine pe bon corpulence o pe eza mais ça la pe bio benga nga ya pona tinda ayo petite sœur zolanga eloko wana ça peut bien omona ke ya ye fauteuil mo pesa ya no kiti avanda po grande sœur aye ya mabete siko baleki ya mama top na musala théâtre na âge ekoza banani oyo yebi baleki na nga na âge na théâtre bien que babanda pe liboso bien que bobandi nzela moko même en retard bato baza ebele oyo mpe baba baleki na âge bagabriel baza baleki bebakata baza baleki bapati melanga baza baleki banani lisusu baza ebele si lapeleki na yo Belleville musika baza baleki Belleville aza pileki baleki na yo baza baleki bango nyonso wana mama milo leki milo mpe aleki ani biasi leki tanga otangi étoile leki baba leki oui c'est comme si to ba na âge na yo na musala oyo ndio komika neti mwa yo moko na âge na yo boye en tout cas on dirait na génération na nga na âge on dirait na nga moko na yebiti donc vous allez na nga moko te mama kamba ko 64 ans 64 oui OK bon ye kuta benga nga mwana nga kuna lingaka te abe uza mwana nga biya yo 64 nga 55 na linga kuta benga ala mukolo neva na linga te nga bina mwana te na aleki mama kamba ko na 64 ans mama loso bon mama loso na yebite soto koza âge moko biye ya za leki ubite ya za leki ba de la paix on a nyonso ba leki OK on moko baleki maman Marie-Hélène nde na yebiti nde en tout cas lokuta mabe mama pasteur na yebite ba Karine pala nyonso baleki ta musu pe maman Marie-Hélène azaka aleki alors tant ozo taper moko swa na ezali mais ozo lo banini na ngo sona test ba swana la âge âge ba swana la raté ki mokolo ya grâce so mtafingo za mokolo lo ba amen e ngolu nga na jota grâce nga koma mokolo eza nango eloko swanela te ko swanela po ani nga mona ngelo ko swanela na kati est-ce que âge c'est eloko swanela bobota ma maternité moroti bouta famille moroti bon sko kana kati ya musala bitu bandi ko swanela âge eza na sens photos à mature ya gabi uta kitina bi 85 ako moi 85 bolembo ako mne moi 85 eza âge 87 na kidisi kutu so ka linga ko mne 87 eza ka âge ya problème te mais bozo ko mama bo ndima te na ebisi yo so ko le bolandela ba carrière na biso ngolo ka ba 30 ans ba 25 ans ba 27 ans to banda ngo pe na giminaire te to banda ngo pe ka mikolo ah Zambé. Voilà, mais très bientôt là, l'anniversaire de Mama Top.
Habité, ça jour nini. Le 26. Le 26. Et un mardi, hein? Décembre. Le 26 c'est un mardi, je crois. Ok. Vous dédiez journée, on a nani. Na banani peut te woloba. Na tout le monde, car ouais, on s'épela nangai. Bagolois, ba famille du Bota, ba fan de Mama Top, les amis de Mama Top, ba collègue à Moussala. On s'épela rare, on s'épela nanga baye, to s'épelé longo. C'est ça. Jour là, nous à 55 ans. Na Bota mon père, petite sœur à Jésus. Jésus a boté le 25. Ngala le 26 donc. Moi qui na génération à Jésus. Voilà. Na mukoloti. Moi c'est ça la génération. À toutes les questions on répondait ngate. Par rapport à nini. Na sina répondant. Moi ça la génération ça par rapport à ma rôle. OK. Moi ça la génération. Na surnommé ngango. On dirait surnommé ngango na Angola. OK. On dirait grand frère il y a Patrick Ngambe. Yana ya mobile na Angola. Il passe à la théâtre. Dem ta surnomanga moi ça zanga génération. OK. Mokonja ba mama muta surnomanga vie de loin. OK. Vie de là surnomanga mokonja ba mama kombo ya Patrick yango ekimi nga dudu supu apesanga kilo ya mboka. OK. Donc ba kombo eza ba kombo ba surnomanga dudu supu kilo ya mboka vie de le mokonja ba mama to tourna film mo epa ya Alpha Bokole à l'époque, nazali moi c'est liboso, Zidane moi c'est mi balé mirae ça ya mi sato, donc on a zali première bureau donc vie de l'homme mobile na biso zo benga mokonza ba mama nde etikala na ngopi. C'est un peu ça donc moi ça zanga génération ça par rapport à Barol, na joué à jeune, na joué maman, na joué à Koko. Est-ce que lelo vous voyez jouer? Non, jouer très bien. Oh non, là tu peux on aura mi couser na jouer. Oh munene yana ngo problème tezaka taille roi bat nyonso et bat mi balé mi sa tout temps bilo mona pesi dina na mbote à passer na jour auto jouer pas dina na taille robe na ngam kusina na omela ba masanga désordre na tie mboka na biso ki sangane ya G ba ye bande biso to vivaka na zo le marché ya clip quand na zo omela na ça clip na ba MPR. OK. Samedi tozana na répétition ya bapa. OK. Et après tu retourner je crois dimanche. Oh, on a déjà minuit on. Atombango ba balata ba biloko akala batongeli biso ba bilamba tozangai epela Pati Melanga Milo de la paix na Mahaloso. OK. C'est une très bonne chose. Ba ngana luka ba donc ngala ko actrice principale. Ba ngana luka bato baza ba mama na ende na pone bandeko na ngana to sala na bango. C'est ça. Il faut te rappeler. Au moins que rôle ya Buzobe ya la raté mais c'est un rôle. Mais c'est na ba koko na yo na bana nani Sonia nini pende ya mama libanda papa kota la pe. Au moins biloko Sonia da na Congo. Na poto zo mona mundele molunge leki ta muso atika na su kiloti na ye azapele muso na singlete na tolo ava ini na bana nele muso ba ke na plage bani kake pa na biso ba congolais to ke kuna mundele tata na Angola bazao kama so ba moni mutazo kama mutu ebika o aza angolano você angolano você nani zairens obenga biso ba zairens você zairens to ba yeba biso elo mususu atesa nango normal pas congolais ezaka problème c'est dans moko na culture nango culture nini to biso so ba noir bongo ba angolais baza ba mindele culture nini soki na lati eloko na nga mokusa mabende na ye nango eloko na nga eza nango juste na genou est-ce que ça problème ya problème te na copie te nga na nde na kola nde nazala jeune fille na kola nazolinga biloko ya mikuse na kola bongo na bakilote mwa biloko ya mikuse c'est un peu ça mais na on a ndenga mabete ya mo boulot soki ezosenga nde nazalaki mwasi oyo motu esala te naolela mwa petit ya type na nga dudu supu napesi ye mbote leki na nga ya passant osaleli ka rôle osaleli ka rôle na nzela omona nga nango te omona nga na liputa nango omona nga na pantalon omona nga na robe donc eza biloko moko ya scène tobenga biloko ya scène nde tomonana na bamusicien voilà nde tomona ape badanseuse vous croyez badanseuse nde babinanga na nzela otambola bongo je ne pense pas esalaka ndenge nini soki lelo insulte na kombo na yo bandeko mo bakoloba mabe na yo
quelque part soit pe bato tonga yo et comme lui moko. Bon so mutatonginga na mutaliboso te. OK. So pe ba finginga na pe mutaliboso te. Koyebana eza ngambo. Koyebana eza bongo. Na oza mutaliboso na finga mate. Na kotika na mulongo to pe na rawana ba finga rabatu. Oya sepeli ko finga afingio. Mais nga eloko ka na sepela rapo ozo finga nga oza conscient ou consciente que biloko na ofinga matop ya nango bongo te. Nazo loba kaka po peut-être na kabola ye na ba relation na ye ou soit na humilier ye ou soit na nini mais nga côté na za conscience na nga tranquille. Pona yebi na nga na kati ya makambo o loba te na sala rapé vie oyo zo loba te. C'est ça donc na za na nga tranquille mais eloko na comprendre na début e bana ko sala nga passer tant bani ko finga nga sika na bani finga ma depuis kala depuis 2020. Na finga ma kaka donc na bani finga ma depuis kana na ba début wana commencer matanga na début wana na comme ko mona ngo po nini boye respect zate na ba age ya bato poni ti au fur et à mesure Dieu merci et na ba congolais o mito esalaka ba obenga yo misu bazo consoler na ba prière misu bazo dozo ma ba makamno sona ekoliso ekolisa yo donc na kola na nga déjà to finginga banda ton ti butu. Mais comme il y a Rosilika, na Rosilika ndene tomoni ndeko na yo ansa c'est ça qui ba blague moko boyena eba ko mawana donc ndo zana ndo zaina nda kuona mutemi zaki à l'est olo zana posaka ti il faut na lobisaka top pona ansi luzolo na lobis ezala ba journée c'est peu bien basali analyse basali ba analyse na bango. Alors biso pe totala ki bango en tout cas ansi luzolo to peshi bango oni ba analyse wana basala ki basumuki na bango pamba. OK. Ba analyse bango basala ki wana bafuka mape ba epsa nzambe ni alimbisa bango. Wani na lobi bongo. Eza neti nde to jija ba pasteur. OK. Omoni pasteur na mbeba moko boye oza pressé to pe mutaliboso ya ko juger. Ete pasteur mutomtaki atongi mutomtaki na fingi na pembeni andengene pasteur déjà afuka maka senga nzambe ne bolimbisi basi ba réconcilier. OK. Mote ke yo tika ino na ngambo pasteur a continuer vie na communion na ena nzambe. C'est un peu ça. Ansi luzolo na pesi na mbote ansi luzolo to uti musika. Ansa yebinga très bien. Ayebinga na zaka mutaba sale blague te. Ayebinga. To jouer moi minga na ki Angola bayambanga na vieux chinois. Bayambanga na vieux chinois on a zaka mbale production ya nani ya Alpha. Te producteur na so nani Diego Musique. Na pesi mbote ezali film ya Diego Musique. Bayambanga na Angola nango sa sondoli sa ke poto asondoli mama topi na zemia vieux chinois na zuela ngo ba kado ebile ba na zo saki ya kabelo boy. Ngala tinda ngo na kinya ba koma obenga bana ngala fi ya kabelo. Nyonso na bayambanga pe na zo mbongo tout donc na film wana. Pour comprendre. Alors na linga ije yango te nga. OK. Basalaki ya liboso bazakana ba papa Henri. Na benga papa Henri na privé nga yebsa ans. Na oninga ba blague wana penza te. Botala rapé ba age abatu. Basali je wana ko ba ozo keneneti par exemple na wenje mobe kaleso yo na osombela mama top 5 yo. Opi oza conseil que ça qui yango eza ba 5 yo. To benga ba million eza lokwa ba kato na biso na akina. Est-ce que wana o sala nga plaisir ou bien o tuka ngai? Est-ce que yo mo landa kyango to? Ngai moko après na benga papa Henri. Ya osombelo kalesha. Na landa imoro wana. Nga mom na landa ngo bete ba analyse. Nga ba bete nga lisoto na zo bete lisolo na lo ba swahili te. Oyo ka lingala na olo. Ba na iso ke na landa. OK. Na benga papa Henri, to sona papa Henri po papa Henri pa zalaka s'excusa. Na FCT lo bana en tout cas batika ba blague wana na CP na ngote eleka na ngope. Si musuna yo mona so ba blague wana ba yeko sala. Tango mwana mbali wana ayeko loba kombo na ngana oki ansa lobi te alingi te azo silika kanga bia se papa Henri asolo la kinae akomisa i message eleki na ngope. Mais na ba répéter lisuka yango ngabi non yango na silika ki. Mais le kwa nazaka mutu na silika ipo na mutu
Attends, Nzamba Silikaka. Il est bon, il est lent, la colère, riche à bonté, mais lent, la colère, on a ce qu'il y a Silikaka. Mais tant on s'en mona qui a benginga, à s'excuser, à s'engager pardon. Donc la vie continue. Avant pardon, il y a une Silikaka liboso. Kasi on a oloba bit. Tant on s'en moniango. OK. À benginga na PV. OK. À s'excuser, à s'engager pardon. Nga nazwa ki yango na ndenga blague en tout cas na moni osepeli na blague yango te limbisanga to bana nzambe ti la vie continue siko aki na Kinshasa bokutani soka ina Kinshasa zana banzela ne bisika azo kende azana ba projet na ayela ki but bon ya Kinshasa ya pamba kaba ay bibita ayela Kinshasa peut-être azo sana makamu na ye oyo laki c'est un peu ça. Voilà, mais oyo etangamaki kombo ya ndeko na biso bina filé en fait utaki wapi po et ko bima na ba différentes chaînes Mama Top abima na bina filé biso pe tozanga comme question tutunaki en tout cas noko totuna pe bande comme sous ba journaliste plutôt ba journaliste na ba comédienne balobaki eza solo te mais makambe ansa lobaki ezali oyo wana te bato basalelaki analyse ansa tika lolo bango te voilà donc batinde comme sous total de ba media taylor ba confirmer que Mama Top mamba bongo bana ba secret biso bingi ndengo nete mais ansa bataki bongo ayebinga ansa ayebinga na vie à désordre te. Le fantôme c'est tobi chombo te en sa yebinga na vie ya désordre te na vie ya kindumba te na vie so ya salité te na vie so ya ndeni te en sa yebinga na bongo te en sa yebinga maman moko o se respectaka la maman qui se respecte oyoki maman ya bana ebele na bana ebele na théâtre donc naza maman bana na oyo a se respecta nga ba bêtise wana kutu te na vie nango okutanga na salito ndayo oyebinga na butu libanda te ngata to tourner na ba collègue soto bandi ke 18 ans na bandi cha bo mal à l'aise bosa bo libérer to palingane butu libanda te c'est un peu ça babi balo mama be pono me ba kutu nango te pour ne pas kokota ba détail moko déjà trop banane voilà c'est un peu ça so on va répondre à la question non. OK mais je vois que quand même hein on a choqué te so ilo comme choqué c'est que osana kati donc vous allez voir ba découvrir secret na moko mais le roi na yebi yango to ça passe alors oyo lo ba makalelo pe na ba réseaux sociaux na komo na yo Mama Top naza légende na ba génération ya ba maman problème se respectera te mais yo problème te plus yo kaka ba jeune sonde cop na yo ngwana olinga kutu ba mibala age na ote ba jeune sonde yo préféra voilà bando bango so ba mbaina ah non mon balté bon tam susu bon wolo ba pengi dans mon balté mais peut-être tam susu on a na bar tu na bar na mon hôtel bon hôtel na sina kota bon so ke ba ine abiso na ke na ba ine ba kota na ba ine ba sa ko ba kota ko ba ine boye baniti so kotina na ke na ine po batu ba mona na te wati ko te mo tamboli na ine ona ka yo mtu mukolo ano zaka yo mona nzela batu miso bazate c'est ça ma figure publique attends na côté na inet réceptionniste oyebanga OK na kosi tam super client moko banda ko bima Mama Top boni et puis non ba congolais na songi te mo boyemba ke ba moni yo fa pe mbote ke na be banda ko nanda ko nga vale avana ala kitambo transport pe kitambo ngai top na garantie opesa kinga bien na mbongo yo futelanga chaque fin du mois yanda kuna na honorer makasi ndenge wana penza ke non we na ndako na nga pe na mbeto na ngai olali tongo po bimi okay na yebite na sala na vie wana te en tout cas na banga nzambe oyo akela likolo na se o opesa nga pema akomisa nga tina fin de l'année na sala na vie wana te na sala na vie wana te. Et puis non, ça l'angote. Ça c'est bien. Et puis j'ai avancé déjà. On peut signer nini. On peut signer top nini. Les plus grands regrets, il y a Mama Top pour cette année. C'est que mbala ngwa mobali hein. C'est bien mobali. A convaincre nga pe na ye quoi kala. Yo la mbeto na. Au kangi pinda. On va batterie ça va là là. Ana ba niena mutu te mbala. Donc maman kota na bango
nazala manga hotela ti te manga so etena jete mtoto azala posa bwakela ngo libanga esekisinga moko ayepeza kwakala kwakala fungoleli epote ine anabangi bana po navanda na bana ngati navanda na bakoko na nga hoteli ena na lie nanu miyo mtoto alokeli mtoto alokeli ale na lengele bebe osi oli okoti na chambre osokoli okwa toilette yana na kati ya chambre osokoli na yo nano alomati otele mwa climatiseur pas moi ana poma mutu anormal otele ba whisky to mona na champagne wana otele ngo Dubai wana otele voilà wana bani poma mutu omonika sona bani ko sala de amakamwa wana il faut bon memanga na telema ou bien na scène pépé c'est que na komo koma na poma mutu c'est que mbala ngwa mvutinga OK ala problème la problème pardon voilà maman t'as pas regretté ni tant que tani on a pas bi malati pantalon à sokola ki akoya pour vendre andimine gigolo sambela voilà yesu papa azali aza papa aza papa aza wafutaka ndako oyo apesa mbongo garantie omone bientôt là bon il moko lala timto afuta mbongo apesi suku ana chesa te mais so bela lala mais anda kuneti OK yende penza papa anda kunaye OK on va tirer ya boko kende bino na ba akende wa peza pepe c'est l'air pepe pour en libre ni jeune marié jeune marié auto bala sika aso bali sika on est marié kasi ni bala sika mibali na bango déjà siko mabeni neza soki mama topele la papa luka kimiako tuka biloba loba luka kimia Yves luka kimia na chambre salon te eza deux chambres salon cuisine salle de bain bavana navana ndanga mona tongo na bandotinda bana naza mbezo bana fona tinda nana boni bo misano sono tinda bon OK bon nana misala ni azana limite na ye la comprendre alors les plus grands regrets il y a maman top pour cette année zani maman top pour regretter le plus grand oui il appelle makasi le bino regretter na likambo ezala ngote le plus grand ya mukie kasi zani exacte na regretter la lote na regretter lote na bien zamba osala nga grâce nalala nzala te mosala nanga chaque fois neti lobi na tournage après demain na tournage anniversaire nanga lelo lobi nango elandi na tournage je gagne mon argent oyo nzamba opesa ne ngai ozo comprendre chaque semaine namonaka dollar donc nasimbaka dollar nde nalingi ozo comprendre donc nanga na regret soki nabebanaki na mutu be nini est ce que wana nde ekozala regret toza bato tokotutana et puis la vie continue, il y a un regret pour nous. S'il faut se pardon, tu peux s'excuser. Nana mutute. Mutate. Moi mutuna sai mabito no sai pardon. Non blessé. Voilà. Fin de l'année nyoso maman Olive Lembe, asala bino ba cadeau ba. Mama wayaro. Mama ni mama. Mama wayaro, notre maman chérie, notre maman d'amour. Maman Marie-Olive Lembe Kabila. Année nyoso fin nango asala ba cadeau. Bien. Est-ce que cette année êtes-vous sûr que moi et le grand ya eza habitude na ye. OK. Kokabeza habitude na ye. Kolia na bato eza façon na ye. Kolinga bato eza des comportements na ye. Réponse non plus soka yangwana. Est-ce que maman t'a pas go appeler dans liste wala? Nazanga te. Atamba la mona nazanga te. Oh. Nazanga te. Yo ozanga menga naza. Ça c'est vrai. Oui, nazanga te. Liste tout, nazanga te. Eleki c'est eleki. Balobi o eleka et si eleka. Tozana les présents to sola les présents to sola le futur lobby o tozana ngo besoin nzamba sani asale la biso. Poser une question sur maman na répondre par rapport à ba critères na ba qualité na ye. Tout ce qui en tout cas les restes ba comédien ba famille nanga ba ndeko nanga na lingi ranking ni so atana comédien morote pardon
tosala émission malamu tosisa malamu mpo mabako ezala te. Ah, ok. Merci, ça c'est bien. Alors, Lelo, moi, querelle les alliés entre Maman et Pela, nan de Gonabisso Bijou la Reine. Émission là, de Gonabisso Bijou la Reine, a exhibition qui est un rêve moko, yozola qui est avant Makamoni Soute Bima. C'est vrai ça, Maman Top? Avant Makamoni. Makamoni Bima qui est à l'ingaki, Chiri Nono, Azali Bongo Mobali. Il y a Maman et Pela. Même nazola yango rêve. Non, Abi, aux ana. Ndoto moko ebisaki ki eza na bato baza kolinga ba humilier ye eza ndoto moko yaki et puis passer de la fois pe ya ko bato ni bolinga ba humilier bata théâtre et ba bata théâtre ebisi biso ka ezaki ka ndoto lobi pe naza na ndoto moko na lotelaka bijou na ko lobango te po eza ndoto moko ya bizarre eza message ne na ko lobango na TVT na loti tango na lamuki na butu ngabi na ko lota bijou boyinde ni na bengi même maman prophétesse nanga azara na Belgique mama Dorcas na pesi ye mbote na bengi ye na expliquer ngabi mama ta ndoto na loti bijou la reine na bandi ko expliquer tala alobi ye mtanimboleli nganga na ebonimbola bandoto te alimbolinga bi benga ye solola na ye eza na humiliation moko be ko se préparer pour na ye bazoluka ba humilier ye na miso po eloko wana eza nga na mwana ndoto eza humiliation pe na miso abat moto no so oleka mona o bijou la redo humiliation pe eza ya mabe na okolo bango te po eza mabe mingi eza ya mutu moko nde na lotaka yenga be leki nanga tana na loti obobo mais signification ndoto oyo ezo signifier humiliation. Faites attention mikolo na balangage. Peut-être que vous en a famille, peut-être que vous en a mobali, peut-être que vous en a peine à ba collègue. On ne sait jamais. Nani humiliation ko yera na collègue té. Toi peine à ba famille na biso. Toi peine à banzela to tambolaka. Toi peine à ba camarade. Donc et ko ya place ko ya na yebite mais nzamba loba pamba te Luka Osambela babi oza révélé et a condamné to condamna ngo kana prière. Sambela en tout cas d'autres on a CP na ngotabi ya merci na zwe yango bonne note to kosambela pona yango c'est tout. Zaki histoire moko loba ke zali par rapport ya ba mibali mo basangani pour que ba humilier nde ndoto zaki ya Mama Top. Na lotaka ye bon. Na expliquer ye na épité faut que ça façon humiliation ko yela na modèle nini mais azala ipenza humilier na miso abato. C'est ça. Moi ya koloba. Oui, mon ton choiso mona enga na yo mona ye na tamba ko. Mais puis je le rien problème nini yo. Na yo la mukaboye ezando tonde na za obligé na benga ye na so mais avant na benga ye na tuna mosa na nzamba expliquer nga boyeboy. Nenga décortiquer ki ango na benga bijou pe na expliquer c'est tout. Ok. Alors est-ce que tu rolo bayango peut-être yango comme komela été par rapport à oyo Mama Pela oti ko beta par rapport à mobile na ye chez nono lors ya arrestation na ye mobile ya Epela lors ya arrestation na ye Epela koti kacho ye bijou la reine atikele liketa à l'état à koti liketa ndeni non jaquette non yango liketa wana langage ya ba kinois quoi alors tanga tikeli yango ayesi mobile Epela babima na ye nanu Zelana yena ndaku na bakangi Epela Zelana non pardon to kena malé bakangi Epela siko bijou atikeli Epela jaquette pendant qu'on est malili voilà côté na kacho voilà siko na libanda batikali bijou la reine mobile Epela allez bijou la reine yebisi mobile Epela nini bakenola la libanda yi mobile na bengani na ndako kola la libanda ngo elingelo bani babima na ye chambre non ce n'est pas possible pardon koko tsanga na ba détail yote non lobati na yoki yango kilo non pourquoi te humiliation peut-être ngo te pardon bati ka na mbala mo boye yesu mbala mutukeo tokena soto ke ilala na ebite pardon humiliation bo yango te mama na ebite ya ndoto yo lotaki te pardon bati yango nde Mama Pela yo lobango na TV na ebite na ko lo bango te pardon koko tsanga na détail yango te et koko salema pe eloko ndengo wana ou soit de go d'appel non fondé c'est ça na ebite nazala yo na présente te na ebite
nani alboti likambo yango est-ce que mobali ayepela moto ake yebisa yepela yango yepela ye koloba yango na TV nayebi na comprendre te eloni eleki wana s'il faut pesa ba conseil maman conseil na oloba kaka soki toza na ba problème to koma na niveau retraité yango na privé ça c'est bon biso so tosalaki ba erreur oyo ya koleka na TV kokanisa lobi TV muteza tribunal ou des parquet biso so totombaki na ba erreur wana na oyebisa na ba collègue na nga ba erreur nyonso totombaki na 2023 en tout cas nzamba sala biso grâce na 2024 to tomber sous na masengeni wana te to meka nanu koyeba so ndeko na nga sali mabe to benga na privé iza malamu mingi ole ya koyaka nango na télévision quelque part biso mon camp tout tozozala humilié. C'est ça. En fait, c'est gros anime, maman top. Oui, comédien, à la problème de Kunaï. Directement, il fallait qu'on a YouTube, aller qu'on a TikTok, abetali solo, ou peut-être que faucher peine de comment on boit. Et quoi ça anime? Parce qu'on a le biais. Les gens qui n'ont pas 4 les gens qui n'ont quitté, to maman qui na sentiment ya ba réseaux sociaux. To se distraire trop ponga pe na fona mikotisa ponga pe na poi na masengeni wana to teyama toza bato toza mutu asalama po abongwama diable mutu abongwama rati ozo comprendre toza na ba mabe ebele o tofukama toyisa nzambe kabolanga na oyo eza ba péché chéri o na okoko kabola nango te donc biso nyonso na basi na mbali tokoyaki na masengeni wana yango eza la prière na biso to senga nzambe 2024 to kota liso nango na kaka ba même problème ti to changer to za la paix au monde vraiment que ba problème na biso neti ya monde ya théâtre et bandi leloti ata ba ya na biso ba bomengo bazala pe na ba problème na landa mama bomengo loba bango pe bazala na ba problème et bisika bato baza mais bazala bongisa pe ka bango moko biso pe to banda ba problème leloti mais to zo bongisa pe ka biso moko mais tango ba réseaux sociaux yi nde ememi biso penza na ba distraction to komi likamnyo swale to ke na on a réseaux sociaux likamnyo swale to ke présenter on a ba réseaux sociaux en tout cas biso nyonso y compris ngamoko to koyi na ba erreur on a mingi en tout cas nzamba sala biso ngolo to bongo ma cette année 2024 en tout cas to corriger ba erreur na biso to bana penza ko sulula boye na yoki likamna ndeko na nga na benge na yoki boye le problème ezani soit na lukie potoye banaka ba adresse na yebi ke intel avandaka na commune oyo intel ana commune oyo azana balabala oyo muko mususu pana be ndeko boni na oya lobby OK ozana ndako ni apesi OK bosolo le vraiment l'amiable quoi ndenge famille za kande babi le linge sale c'est là en famille maman toi pas dans souci à poto na souci te soki e comme souci nde o phrase baby na za rapena posa oui c'est le lot ministère mon pas bien mais mayo ko kende na yo na qui était pour non kende OK mais so musicien mo se présenter tous en la liste à faire rigolate le padre oui même des gaulois la même des gaulois ça na kati ya liste bo so faire à lobby lelo so na dans un artiste OK na za artiste vina eza ba sale la raye so que artiste mo le la voyager et que azui faveur ba sale lié et ma bête voilà ezaka musala na ende futi so po kepe na mbongo na yo moko e ape mabepe kate otikala no pe na poto te kotikala ndite ajo te ezaka de ba 3 ans na ba 4 ans we komi bozu ata inano bedeza obeta na ta batu rozonga ko vanda ni na ko kate na ko vanda na poto te le vote est-ce que aux 8 ans vous votez ba ninga na yo te bande ko na yo président Caleb naza mukanda te na voter ndé président Lombe naza na carte te na voter ndé et maman Jolie Kalunga biasi to souhaiter bango ba bonne chance ba leka nga penza lokuta mabe na voter te na voter na ngate na nga ndako OK mais bon mais quand ko tia bande ko na bino vraiment mouvement ndenge ezala soutien na bino oui pena ke bolo bela Jolie Kalunga te tche bango na nga tche bango na ba statut na tche président Lombe na tche Jolie Kalunga na tche Ani Bias bango na ndenge nga na mona na tche nani oxygène bato nga na mona bango mais ba président Masumu na ba Caleb nde lokuta mabe na tchaité bango nde na tchaité peut-être nazalaki na ba vidéo na bango te ou soit ba photo na bango te mais ba Jolie Kalunga banani to tche na
totiaki bango wana c'est ça so lelo bazwi pouvoir nzambe asali bango grâce bazwi ata moko na bino bokende nde bozala balobeli ya bacomédien soki mpe parlement wana ezalaka na pouvoir moko ezalaka kuna na kati ya assemblée eke ntango bazoloba boloba bolimusi maloba bacomédien bolimisi kolobela bacomédien te toyebi te totelemeli molimo wana na nkombo na yesu ntango bozokende kuna bolobela bacomédien oyo nzambe osala grâce abima kende kuna zala molobeli ya bacomédien biso mpe tozala valoriser tozala considérer donc batia biso mpe na place na biso ndenge tomonaka baartiste comédien ya bamboka nyonso nde bazalaka valoriser. Voilà. C'est ça. Liloba kozala nini na oyo azwi neti siège l'Assemblée nationale. Liloba mama to pe kozala nini pour que azwi esika te bonga kasi te ebonga yango na uti oloba alobelela biso tozala valoriser bavaloriser biso batongela biso cité ya batournage botongeli biso cité moko ndenge baba Nigérien baza bovaloriser biso cité moko bobotie baartiste neti biso baartiste botongela biso cité botia biso kuna botia bapano mpenza na entrée na biso na avant okota toza na bagarde baza na bani bokotuna batuni yo visiteur oyo kotana otala artiste babengi ye estce ozalaki kozela intel non nazelaki ete akei mpe donc ezala baartiste bakoma mpe rare mpona komona bango mwa sale moko ya spectacle ata mibale mpo toleki ebele na ya baprovince na ya capitale awa toza ebele donc basaleli biso do moto akolobelaka biso bongo eza bino bandeko na biso oyo bozwi chance ya kopostule oyo mpe akozwa chance ya koleka bosala yango ezalaka te ezala milie na bino ntango okoma kuna olingo omona sikoyo yo nde oza meilleur que les autres non bongo mpe ezasu malamu te wana mpe tokoloba seke ekomi problème mosusu mais na cité wana ebota baproblème te entre bino bakerele nano eza nano esika moko lekibo eyaka bindako ebota baproblème ye papa yo ozoninga ozongisa biso kana Égypte nazwi biso déjà Égypte ya 2023 ofo etikala biso tokokota na terre promise monde mboka ya elaka c'est ça donc makambo nyonso akala efo etikala tokota na vie nouvelle c'est un peu ça. Voilà. Ils ont un film moko au matin par la Biso na bossa na rangote. Il y a cela 3 ans. Ata 10 ans. Ata 20 ans. Ils ont un projet pour la thé. Moko le se réaliser, il se réaliser. Est-ce que film là vous pensez c'est ma question ici li. To ke na makambo sus. Exactement. Oui. C'est ma question ici li. Yves te 4 émissions. Yves. Pourtant tu vous a filmé wana. Wapi na cadeau na ngai anniversaire. Bon anniversaire est commis. Mais pesa nga déjà ti. Il faut pesa nga te na popo lao. Avant né c'est la bien na popo lio. Film là tu vous a les retours de top. Mogoye soya. Voilà kufa geli felo. Na kufa na nga na okeli felo te. Nga pena na rien batali felo te. Ndende. Nga na ibne na tambola na nzambe nga. Na masumu ebele naza moto ya masumu wi na obeta tolo te na moto ya masumu mais nayebi ndenge na tambola na communion na nzambe nanga nga na mwana elaka nga elaka na binemi lifelo ya mpo na nga te nazalaka na binemi na motu te lifelo ya mpo na nga te osolisaka bato nyonso nalobi omoni nga nazalaka na enemi na motu te bible ezoloba l'homme sage voit le mal de loin nga ntango namoni na mosika namoni mbeba moko ezoya na se retirer na vente mais na kanda mutu te nga mutema na nga Yesu mutavandaka na problème ya mutu te ata soki obloke mutu nga mo pe ba blokanga te esaini nde lakisi ke nde ba bloke nga mutu wana yinanga ayininga nga te a bloquer nenga le mususu na mikolo azane na posa na nga te c'est ça la fin du monde dit êtes-vous sûr yo lingi yo nde saint non biso bitona mabena bon siko pona nini bino misu na bino ezalaka likolo ya bacomédien nasali nini ebele nasali nini oui je suis l'enfant de Dieu je suis servante mais fo nazala na masumu te bible elobi moto akoloba azanga lisumu aza lokuta bapol kuto bazalaki akufi ebembe na ye ezoleka na corbia bakufi bazosekwa bakakatani bazotambola babeli bazobika me nzambe abengi bango miyibi ebongo nga qui suis-je
Maman. Oh papa. Yo so okufa mort brisque ngana okufa ngote. Ngana okufa mort brisque te. Ngana na bilaka nzambe fona simba. Nana problème nande ko ngata moko te na kati ya monde théâtre. Ata moko. Ezala basi eza mibali mikolo lokwa bana mike. Aujourd'hui ngoko tsanga na distraction sans effet au nom de Jésus. Amen. Êtes-vous si qui écoutez l'un de gros peut-être yo bloqué papa na lobby na problème na mututé. Mbote na opesa. Na oboya te. Na zane moto na ina na vie na ngeza Satan. Esili. Ce qui a retiré na mbote ngo kasi. Papa, tikanga na distraction. OK. Na lobby na problème na mututé point barre. Auto kufela. Boti kwa intérêt. Okoti na liwa. Akasiti. Na lembi olobi singa pe mingi na lobi. Na lembi na ngai. So lenga elekai bien te me bakundi te lokwa basi bakundi se elekai bien. Tikanga na vanda. Kolobsa tala Steve na nani. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi ko zwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Voilà, maman tape na oyo comédie le kinayo, na on diboulé. Ni ne comédie. Tout le monde déjà bandeko ba ko sala ba émission ba analyse que azali victime maladie moko oyo to benga ya PC. Mais est-ce que vous pouvez moment où peut PC comme la caillou il y a des cas ndengeni abela PC maman papa na ngai na bela PC maman na lobi na ngao te PC na nona na côté la ngo retraite na sala 6 mois na kati église na la na banko lela et na mukusa moko PC donc mira makwanza waka na mira makwando makile bimo me capacité ozo kwanza epai kuna oza na libaya oza kaka bwe on dirait mwana mokie ezobimisa bamai maladi wana ya malamu te vraiment leki nanga mao lokolo oza déjà na présence ya nzambe nayebi ke bible obi nyonso bato nyonso batalelake baokisa masoni te nayebi ke nzambe akobundela bitumba yango mpe akolongisa yo ozobunda kati na kolonga bitumba eza ya ye elonga ya biso nayebi pasi ya maladi ya PC leki na nga mpo nga moko mpe naleka wana me nzambe asala ngolu oyoka bien ngolu nga nazwaki nga mpe nakendaki kaka kolela na makolo ya Yesu ndenge yo mpo okelelaka na makolo ya Yesu abongwani te aza na bomoi abikisa na kombo na Yesu nga neti oyo yanga balobai na nga eza ya ligorodo ngai bapesa yango ezalaka na ya baforme mosusu ya ligorodo na ya nini lisusu ezalaka ya ligorodo nayebisi yo me ondima te ata tasha moke boye eza te me modele nzoto ekomaka nga on dirait Nina oyeba mbisa Nina
nayebi yo Yves otalanga te faut que langa mawa tina mutu bakatanga kovo tina mutu bapota na munoko na donc était eza bizarre et nzoto mobima na bomwasi par-ci par-là oza na bapota tina makolo mais nzamba malamu malédiction sans cause soko oza no pe innocent nzamba olongisa yo obundela yo donc eleki nanga mao nayebi koza no innocente eza nango maladie eyaka mais eyaka nango mbango ekendaka malembe me nayebi obika no ngai ya na ona souffra nasala 6 mois na église nalalaka kaka na ban nayebi pasi ya ban ndenge mipanje eswaka na kati ya église nayebi yango ye pasa na prière gloire à Dieu nga nalala yana biso tellement etungisa bango grande sœur akenda kozwa mama moko boye asalisaka kisiwa bokoko wana esala sikoyo okenda bakatikati ya butu Yves Nzambe ayebi nga na kombo na nga babenganga na kombo na nga eza ya sainte ya top babenganga na kombo na nga babotelanga moto azobetanga na likolo bazobenga Thérèse Lamuka Sambela Thérèse 3e fois na yo sutu mukaboye eza pongi na tali kwenti kona kati église nga moko na permanence na tali herboe 1h na banda prière ti 6h nde na oki pongi na bina sembola mwa mutu boye grande sœur baokota na mama wana mama na tali nga ka alobi oya kukai koloba na nga nde ayebisa nga eza ya ligorodo mama wana tanga ayebisa nga fo asala nga bakisi nga habite na biki déjà mama naloba na ye ka par la foi na biki déjà mama banda wana nayebi mokusa nzela ekenda te ti lelo kosukola kopakola huile d'olive prière huile d'olive ti lelo na batache esila na koma oyeba te ke biloko wana ezalaka na nzoto na ekenda do Nzambe purifia na corps bon nayebi te mao ndenge aexplike nga ye mpe ekena ye ka ndenge ekenda ye na nga ntina bomwasi na base ya makolo abi ye kuta yebisi nga ye bamanzaka elongoli ye na manzaka api mais c'est grave bamaladi bizarre eya na mokili oyo bon toniataka mpe na nzela bata mitema mabe mpe babwakelaka donc mokili eza na basurprise nango ebele. Voilà, très bientôt là, l'anniversaire de Maman Top Kilo à Congo, moi ça c'est la génération, c'est le 26 décembre. Mardi kaka. Mardi au Kakawa. Donc Liloba là-bas, on déconne surtout. Liloba. Et puis ma meilleure V, numéro de téléphone, pour toujours percer déjà 2024, voilà. Le message au plus en radio. Merci beaucoup. Mbote danga, ba meilleure V danga na bino nyonso. Obolinganga, bolandarangai, boteyarangai, bosalanga pe ba remarque, bopambola rapenga, Nzamba lola pambola bino. Ba meilleur ve nanga na bino nyonso, ba Gaulois, ezala papa Hervé na biso Ferregola, na souhaité pe ba meilleur ve. Papa Hervé anniversaire nanga eza le 26, ba Gaulois nyonso le 26 eza mardi. Toningana bendele kwe ate voilà. Bambote na ngai ebele na pesi tete yondo ba salutation na ngai ba bina lemba mosendi azate mbote na ngai lisusu na mama présidente ya les amis de Maman Top Maria Fina ba salutation na yo monsi ya mokonji mbote na ngai na Yuyu Belmira pourquoi pas mon général mama Emily ya yo yango wana Nancy c'est ma fille de cœur musika na Italie na c'est bientôt l'anniversaire à maman ba meilleur V na yo Josimata na kati États-Unis bientôt l'anniversaire à maman ba meilleur V na yo pe ba meilleur V na batunyo so balingaka ngai BV service traiteur loboko service traiteur abana mboka na moni baleki na ngami bale bakolo service traiteur mboka Bijou Mandola moi so atika cuisine na défaut pourquoi pas Virginie Yoko moi c'est à taille bakolo BV service traiteur loboko yangwana na kati Angleterre na moni bongo Karine Manessa ma jumelle de cœur moi c'est Angela Mino moi c'est Mbinga moi c'est Mwindo couleur d'origine mama ya bana ba meilleur V na yo yango wana pe ba bon séjour na Belleville Kandi
Ursule Pechanga, bambote na bandeko ba collègue nyonso bovanda na poto Evoloko Miss Mongo, Sonia Evoloko Miss Mongo, donc bambote na bino ba spaghetti ba ya fioti ngoma banani yango lisusu ba Maxi Bondowe boza ebele ba Metampinga ba Sida Bilele José de Londres ya Janifai Paco nani ya Po Firenze ba Parfum de Bonne Odeur Duce Kapanga ba meilleur venabino ba Willy Mambu ba meilleur venabino ba La Duchesse ba meilleur venabino ba Zigura mais Zigura yebi ko un problème nanga Zigura boya problème na ya ba meilleur v ba Papa Henri ba meilleur venabino ba 2 minutes ba Mike La Duchesse na sina loba ki ba Hans Luzolo boza ebele ba meilleur venabino en tout cas ba comédie ba spaghetti boya ebele ba Fatou Miracle boza ebele nani Omega ba meilleur venayo Fifi Miel leki ba yana fiatika lolem na défaut na kati ya Turquie Christian Shoga ba Picasso Picasso ba meilleur venao et puis ba félicitations na Christian Petit na monaki libala na yo Christian Petit collègue ba félicitations na yo ba Sami Mokili do boza ebele ba collègue ba V12 boza ebele moi ça V12 Mapendo boza ebele donc bolimbisanga pardon so na bosa libé ba misusu bolimbisanga na aka mutu ba bonne fête na bino en tout cas nzamba koti ya biso so na 2024 na ngolu na ye yango kande na lobaki na bandeko na ba comédien salité to pe ba conduite na biso mabe o nyonso tozala na on na 2023 tant to kota 2024 par la grâce to kabonana yango to tika en Égypte biso to kota na terre promise o eza mboka ya Ilaka nzambe pe a pambola biso merci na bino nyonso bolinganga nzamba lola pambola eza ba collègue na nga nyonso ana kati ya Kinshasa o to sala musala o nzamba bengela biso basi lokola mibali mikolo lokola bana mikina bo bazoya lelo na ba o to kuta nzamba pambola bino ba mabo mengo ba mama bele ba mongita baba boza penza ebele ba molai ba bobo manoka ba bobo manoka boza vamatala ba lipati sengo maya de moi même ba maya boza tellement ebele nzamba lola pambola bino donc ba collègue na biso poto na biso pe to wana Kinshasa leader amisi nzamba pambola biso vraiment soki yesu azongi tende kokodia nzombo bavela biso mangobo bakokodia nzombo bavyenga dios Giclo bavyenga dios baza tellement ebele papa alobe kimesekile kimbanseke baza tellement en tout cas bampaka na biso wana ba monument na biso en tout cas ba modèle o biso to landa lelo vraiment nzambe azala na bino ba bonne année ba meilleur vœu bonne année numéro na nga eza plus 243 993 60 66 27 plus 243 993 60 66 27 les Gaulois votre mémé est là ba participation na bino et salanga malamu mingi les amis de Mama Top et famille du Bota na bosanité na pesi merci nanga na Mireille Kassa merci na ba cadeau pesi nga ya famille du Bota en tout cas merci ba biloko no sotindelinga ekoki nga to kanzamba pambola yo Mireille Kassa ba félicitations merci beaucoup Juliana Thomas na lingi bino mingi vraiment nzamba pambola bino na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale
Zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Kombamba na yo Jésus. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Bundela nga Yesu Yesu. Bundela nga Yesu Yesu. Bundela nga Yesu Yesu. Bundela nga yo. Bibia bisenga senga sanga londe. Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai. Nale bibia bisenga senga sanga londe. Lokota nga Yesu Yesu. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga Jésus kotikanga ite. Lokotanga Yesu Yesu. Lokotanga yo yo. Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga Yesu Yesu. Tombolanga yo yo. Mesa wafako mesa wafako watitishina nsambi watenzelela watitishina nsambi watenzelela Yesu Yesu lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye. Nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. Nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo
yo naza koteya yende zamba libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wamba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur Guy on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe. Syndicat. Que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.